Exemple TV Kitoko. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Tumba TV. Oui, bateau bana ndoki bapesi comme émission na Tumba TV. On a changé titre. Nini kombo ya dini ya chaîne. Chaîne ndoki te. Ah, yo ngabo bataka Tumba babola. Tumba babola. Seigneur, merci pour ton Sepeli, Pambate, Yafifi, Alobaki Bolata Lokola Bamonzi. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 périques. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Oh ya ya. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Yafifi, happy birthday to you, Aronda Yuna, Aronda Yuna. Yuna Yafifi, Aronda Yuna, anniversaire to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Yafifi, happy birthday to you.
kosepela tande aya misi batikale monde sokozopala yani anniversaire la fetano oyo yafikia supa ngulu ozwi ngulu te taba every father na wapenda Ya Fifi, donc Lolo et Zaka, ya Fifi, c'est réussi. Oh yes, c'est comme ça. Ada ilungana, comment est? La Belgique, comment est? Bendi. Angu la moitié. Déjà hier, Renate ici ça bouge quoi. Ça bouge déjà, hein, ça bouge déjà. Tu n'as pas Fifi, tu n'as pas Fifi, ça bouge déjà. Tu es là. Invité Baya. Tu dois avoir des photos avant. Tu dois filmer déjà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de grignoter, caca.
sommes tous une seule église. Mais pourquoi la guerre? On est ensemble avec ya Fifi. Bisoyo, tu as la ligne à Fifi. Tu as commis déjà, tu as banni à Bakoma, tu as bastar. Tu as bastar Bakoma. Kota makamba ya Comment dit ça dans Gabriel? Normalement, il fait comment on va boka sura. Am nene masura. Mais oui, Chicha de chicha. Un bon coton d'atilo. Il a venu Tumba Tumba TV. Oui, bateau banando qui m'a fait comme émission dans Tumba Tumba TV. On a changé titre. Comme il y a des chaînes. Chaîne qui nous quitté. Ah. Tumba babola na plateau tumba babola tumba babola basi baboyanga kala na boy ba reboyanga yaka mimoni tika na sema ni 30,000 abonnés na boy na nga na sina zo 400,000 commentaires na limite butilo ina kwa bana lemba to artiste kwa leke yo tuna te na ibi ko finge za bafino oyo ekotamboka mpenga kote fete oyo olia na oyo otika ngo pui bafana balingaka mais soki babalukela mpenga ndeti nga mpenza je préfère bafilme babenga kote fete nalega na pale na sepe na bafilme babenga kote fete bona na filme babosala kendeni bo fete babekonete ndobe na pusete mais naga na mwa tu mona pe naga na otumbatumba tv yango ezaka butila ya gabi yango obeta collègue na mosalaka chéri ta collègue Madame, bonsoir. Madame. Bonsoir. Boni haya. Nous allons bien. On est en fait à Fifia. Les gens les gars sont à Bissoni. Ah, ma fête ne se bat plus, ça fait ça en musique. Todo banga YouTube, todo banga kingongo, kingongo. Eh, yaga, dis tu baba bula pas, tu baba. Coquette. Coquette, un mois et demi dans aucun na 6,000 abonnés. On me l'a fait péter. Mais ce n'est bien là. Il y a Gabi, vitesse beaucoup de
Mais qu'est-ce qu'on peut s'en J'ai vraiment aimé. On peut s'en Non, il y a Gabi, j'ai vraiment aimé. Ah, Nzamba Bolia. Tumba Babola Molia. Nzamba Bolia. Sunga chaîne oyo. Nzamba Omere. Sunga chaîne oyo. Pas même 2 mois. Au moins, il y a Gabi. Madame n'a pas les c'est de tout le monde. Ah, Mimi, bah on sait. Il y a Gabi. La fille m'a 400 commentaires, 600 commentaires. Il y a Tumba Babola. Mimi kufa no mbala moko. Lekechu na yambo na Tumba TV. Na komi chroniquer sur mo boyanga. Eh non, yo d'aller bon. Sa photo. C'est fantastique. C'est fantastique. Quand même dans le bulletin. Mais pourtant l'obéi aux alliés,
kozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe. En tout cas, je suis trop content. Il y a fêté une année de plus. Ici, merci à la de l'assistance. Merci à la comité d'organisation, l'équipe de comité d'organisation. Merci à trop. Merci à la merci à El Madre. Merci à El Madre. 100% soutien. Je ne suis pas trop fait, donc une année de plus, c'est bel et bien fêté, par rapport à mon avis, pourquoi nous avons fait. Et puis, une année où tous les qui tout le monde m'a bien fait, je me suis dit que je pouvais un peu fêter, mais nous avons trop fait, je me suis dit qu'il fallait quand même la fêter. Merci encore à la ville de comité à organiser les lives pour mon avis. En tout cas, merci à l'équipe à organiser mon petit banquet sous ça mais ndenge omoneli yango na organisation ça va. C'est bon, c'est bien bon, on a classe, on est trop bien, c'est trop propre, trop bien. Je remercie aussi les fans et je continue je suis toujours comme ça. Je suis toujours comme ça. Merci à eux. Je suis pas qui m'ont appelé, je me message, je suis pas cadeau, et personne n'imaginait même pas dans le vie dans ce soir. Avec cadeau besoin, je suis trop content. Merci à tout le monde, merci ça fait du bien. Moi je suis un peu trop timide comme ça. C'est bon, poninga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minyoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano selanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzamboyo ntango makasi esilaka siminga na loboko dodo telemo kotikanga te zanderanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungitela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me potolobaki tokopambolama tokomi wapie
Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Ah, voilà, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un plaisir. Avant toute chose, il y a Fifi Firenze au Abotami Lelo, de son vrai nom Chancel. Il y a Fifi comme moi Yassine. Donc, à possibilité, merci. Nous pour répondre positivement à l'invitation. Donc, plus 1 par rapport à âge naé, à bâtir une année de plus. Et à remercier Bino. Dans une occupation, malgré le confinement, malgré le délai, mais quand même, à possibilité, merci. J'espère que vous allez merci d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Mais avant toute chose, je sais que Bissonnion Souni Tozawa, to Sambela quand même, et plutôt croyant quand même dans Zambé, parce qu'il y a des gens, monsieur pas croyant, mais à chrétienté, mais à croyant quand même qu'un Dieu existe, qu'un jour, dans un Lola, donc voilà. Avant toute chose, malgré toute manière, Diagomela, mais c'est pas tard, nous allons commencer notre soirée, mais nous allons prier. Nous allons prier pour dire un mot à ces dieux merveilleux. Batobele, Babotamara, le même jour à Botami, le même jour à Koufi. Mais quand même, Bisso, Posa Awa. Silence s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention s'il vous plaît. Vous prêtez juste quelques minutes. Hein. S'il vous plaît. Mimika Bonofi de ouf. Hein. Voilà. Voilà, donc, s'il vous plaît. Voilà, donc comprenez comme ça, tu as un fait artiste comédien, donc c'est tout à fait normal. Hein? Donc, de tenir dans vos rigueurs. Ben, je disais, Tolinito Sambela, et puis, démarrer soirée Nabiso. Je vais inviter le grand frère Yafifi. Je crois le nom peut-être, c'est Yaya Pichu. Hein? Voilà, il est là. Voilà, Aogo Yaboye, pour que à Sambela, s'il vous plaît, plutôt Banda, soirée Nabiso. Donc, grand frère Yafifi.
Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, avec tout le respect, sur ton côté de Malikolo, tout ça. Merci. Tosambeli, merci. Tosambeli. Nzambe tata topesi yo merci. Lisusu mpona pokwa ya lelo oyo osangisi biso. Bilobi soki yo obateli te, soki yo obombi te, babateli na pokwa lelo ete soki tokutani na pokwa lelo eza mpona mérite na biso te, eza mpona bienfait na biso te, kasi eza mpona mawa na yo, bolamu na yo mpe bolingo na yo. Bao bakufi na pokwa lelo toleki bango na eloko te, toleki bango na kitoko te, toleki bango na mbongo te, toleki bango na bolembo te, Seigneur, merci pour ton rap au Seigneur. Ma flèche, nous sommes à Koboka. Chanson Tibanda, Amnaka, Akende Likolo, Azale Levé, Succès, Azale Partage. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Il y a plus de l'université, dans le théâtre. Alors, on peut m'appeler dans la il y a suffi de faire un zazab.
yo ponaki Moïse Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ye Aaron asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo Yesu yoponinga leno yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pour tolobi ozali yanga salayanga salayanga samboyo salayanga salayanga samboyo salayanga salayanga samboyo salayanga salayanga samboyo yawozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai yo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo salayanga samboyo salayanga salayanga samboyo sela isa moselu soko tiki ngai nakakwe ya yesu salayanga samboyo tango yo ponaki Moïse Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ye Aaron asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo Yesu yoponinga leno yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pour tolobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na
nasepeli pamba te ya fifi alobaki bolata lokola bamonzi solo nazalaki koloba nasepeli pamba te ya fifi alobaki na bino bolata lokola bamonzi ya tata na ngai namoni bopesi bakado kasi oyo nalingi napesa lokola kado moko te kati na bino akokoka kopesa yango ya fifi paradiso ezali ofe chapeau na ye
ata ye abeti na ye libaku lokola mwana ya tata nalobi paradiso ya ofele mpona ya Fifi Firenze mpe kubanga te mwindu ya shaka kongozali nango na kobondela tata akomisa yo na pembe ya mwimba Texas mobikisi omoni mama wana alobi nayebisa yo mokonzi ya tata ekoya mokolo nini mokonzi ya tata ekoya kaka mokolo ye ya kofungwama lokola dansi ya Robin Mundibu mobikisi mwasi wana papaka yayano malasi na makolo akenda wapi bafana love ya yaya ye wana bor ya yaya bazali na hit na debana simba na nzuzi moyibi wana yayano amataka na lola akenda wapi solo moyibi wana tata abenganaka ye lisusu na paradiso ye ayibaki mapapa bamwanze oyo bakotelelaka kikoso mpe ngonga oyo nazali koloba na bino ayaki na kongo na bino lokola politicien politicien nani wana nayebi na ngai ye te bomonaki mpe na tv natangi nkombo ya moto nga nalobi nkombo ya moto naboyi baloba mobikisi atangaki nkombo ya songolo mpe mpakala bapolisa nsima na ngai na fimbo yomona na moto ezobanga fimbo tika ngai na banga nazali na mosuni mai makila soki nabeti libaku na kozoka soki ngai natutani na kovimba mobikisi mpona ya Fifi Firenze olobi nini mpona mokolo ya lelo nakoloba toyembela ye lokola moto abotami kasi tokoyembela ye na minoko ebele tokobanda ngo na lingala motama elamu ya Fifi Firenze elamu ya Fifi Firenze motama elamu bongo français pe salizua elobi mpona nini bayembeli ya Fifi kaka na lingala boyembela ye mpe na français joyeux anniversaire ya Fifi anniversaire Firenze joyeux anniversaire ya Fifi joyeux anniversaire anglais etikali nsima te elobi boyembela mpe ya Fifi na anglais happy birthday to ya Fifi happy birthday the king de tout blanc birthday to you ya Fifi happy birthday bongo kishinois etikalité babeti tolo balobi bango batuyaki na corona na mokili toyembela ye mpe na kishinois mpona kosukisa mpe korapele bino nakoloba boye lelo toyembeli ya Fifi po ye ya botami kasi bobosala te po ya Fifi ya botama esengelaki eloko mosusu te esengaki kaka Angelou Aniko esengaki nani ya Fifi auta wapi ekechu auta wapi ata bakonzi na bino ya mboka bauta wapi moto auta na mibale azali te ata mapasa yango bazali 10 bango nyonso bauta tuna kambi auta wapi tuna kambi Voilà, merci. Vraiment, ça se voit que tout ça pendant la fête, donc après ça va passer par cadeau. Mais il y a une personne qui a besoin un peu de cadeau. Voilà, cadeau avec un peu spécial. On a pas besoin de tout le monde un cadeau. Moto est cadeau pour aller au conseil Fifi Azar pour tout le monde. Tata Mokonzi Azar. Voilà donc.
Voilà, merci beaucoup. Il y a un cadeau au papier cité voilà, Martino, on sent que tu as bien monté ma demi, c'est cadeau. Voilà. 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 Ok. Donc, merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, la Fifi. Azan a un mot à dire. Dans la vitesse de l'Union, je trouve que tous les canards n'arrivent pas. Et puis, on continue à faire comme ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis vraiment très honoré. Très honoré. Silence. Silence à tout. S'il vous plaît, comme anniversaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 5 minutes, car s'il vous plaît. En tout cas, je suis très flatté et honoré de la présence à Minotou. Merci à ma famille. Merci à ma famille artistique. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe, à l'organisation, les jeunes chroniqueurs. La salle est mais les gars, de l'organisation, tout. J'ai rien fait du début à la fin. Et puis, on va gagner sur un bon place. Merci à toi. Merci à la Je suis vraiment très honoré. Merci Nature la combinaison. Merci beaucoup, merci la famille, merci tout le monde, merci. Et merci la cadeau spécial qu'on a su. Voilà, merci. Merci, donc j'espère que vous donnez un peu ces cadeaux. Donc à présent, la fête commence. La vie est de la photo Léa Domela et DJ Sarko. Voilà, la bonne musique et bonne fête à tous et puis bon appétit à tous nos invités. Cielo
moninga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourtant lobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te sokasiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe
elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo bobokono ekangi nzoto na ngai maladi na nzoto na ngai yo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo kasi yoponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letena dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto eputo lobaki tokopambolama tokomi wapie olobinine nzambe na ngai tikanga te soki atiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai Bote oiza Brand Cosmetics UK oiza produit ya nzoto elongaka batache sopelingi kozala na teint moko ya bien ya propre oiza produit na yo ya kosala oyo eza mpona maboko kolongola batache ya makolo mpe bagenou e bakude oyo eza huile ekendaka na produit ya nzoto donc soki oza intéressé okotindela biso message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota, la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème
bao nyonso baza na ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un déficit nzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les camarades Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa qui a contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc nous tous côté la biso on a besoin ou aider les orphelins pour hésiter te bien biso adresse à Kitoko Yango exemple télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, émission, il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors, bon s'abonner massivement. Yom to boya bêtise, yom to boya anti-valeur, yom to boya rabumbindo, yom to boya rabatitre à l'okuta, yom to boya bêtise. Alors, place à malonga et s'abonner. Et c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça, on a pour Nabino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yom to rotala nga yo linga barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoi. To fongole lui aux portes. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre et zéro y a lettre. La surprise y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barezi base à ton money confiance au PC na exemple de télévision. Y a on te yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a aussi les a place au bako bakomara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise de télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopana ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos barezi baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'abonner à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a kafou, il y a bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque.
classe toi na bongo pe kabosh pe bongo eza Zéro Bêtise TV to Yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abusez tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto un exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle, vous pouvez faire besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, il y a des bêtises, des minutieux, il y a des bêtises. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obim c'est en 2020 rubrique nanga ba maman rubrique nanga ba maman o pena bolinganga quoi o bolinganga nga quoi nga na nga quoi ba rezi baza exemple TV boti Zéro Bêtise télévision alors s'abonner gars au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au finir na notification bémission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke osabone te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko osabone